bango parce que mutu akomi ndoki mama ezana liswa liboso fungoma troisième œil. Là vous allez comprendre ezana mutu moko aloba ataka ni moi le troisième œil. Ezana mutu moko na kota kombote azaki misisa ataka te kato tanga kombote mais bisa ta question comme ni banana a oui comme ni banana a isko na z azalaka atalaku ba benga ba animateur ataka liswa animateur ni ya ba musique wa mokili misemo wa mokili ataka liswa comme ni ko banana lettre comme il y a une lettre B. Bande bayebi. Comme il y a alors troisième œil. L'histoire ne fungwa maka. Ce mutaza ndoki. Akoye ba famille atata na famille mama batu nyonso akuna contrôle na ba. Sta akoba akoza awa l'histoire ne ke tina Mariano. Akoza awa l'histoire ne ke tina Mbinza. Akoza a l'histoire ezo mona nyonso. Forme la sorcellerie dans la forme belée. Dans la sorcellerie sanguine, dans la sorcellerie communautaire. Exactement, dans la société familiale, où ezake mutu azana kindoki kaka azotala kaka famille là-bas. OK. Alors, ce qu'a fait le sacrifice mususu a commis un niveau de sorcellerie par exemple communautaire. Où ezalaka par exemple bakati kura katana kuweza la kate katia bakuluna bazobunda bana ba baby bazokama mabala batu. Là c'est la sorcellerie communautaire. Akuna la place wana osukami tuka, j'ai raconté beaucoup de choses où et PCP Kondimanga et Baxter Kondimanga. J'avais un tonton avant Koyawana Kosokolisa Mutuka. Moi j'étais quilier à Matifani, la tournée dit ah papa, au bando boire la visite, j'ai parlé son nom. Il dit Mouto va boire les akayo a dit c'est quoi yo ti aux ambongo boy, c'est que les amis. Oh c'est que la comme ça là. Jour moko tonton na benginga na na yo tout na secret na ngai. Après ça, on a papier payé. Histoire de jeune ami, PD, que je cite ton nom, à lui du sauveur. Après ça, on a fait des papiers payés. Ainsi que ça, le but, qu'il y a la toilette na 0,1. Si on paye si papier payé, on a mon apparition, mon bout. Mais on va mater, ça va mal. On va nous avoir 10 $ chaque jour. Les conditions 10 $, il faut lire chaque jour. Après 10 jours, on a 100 $. Et là, 100 $, il faut essayer la paix. Après, sur 10 jours, on va 1000 $. Parce que 1000 $, je vais t'apprendre à organiser vie. Et sur le banda, sur le tout. Bonjour chez vous, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Christ aussi, ceux-là qui aiment la princesse de l'Éternel, beaucoup plus le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort et crucifié sur la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes ici dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants et très capitaux. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, il s'appelle le berger Guélor. Vraiment, il a de l'expérience par rapport aux ventes des sorciers, ventes de la nuit ou bien ventes de la ndoki. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve juste après. Régie, à vous. Je signale que derrière la caméra, c'est notre ami Jean-Cy Toumba et Nikis. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays.
Et pour le président Félix, Saint chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Okanaka, lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Okanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Nous sommes de retour sur ce plateau. Ce cantique a fait plaisir énorme à tous les Nazaréens et toutes les Nazaréennes qui nous suivent partout dans le monde entier. Beaucoup plus à Papa Guy là-bas, la Molani Monene, les Nazaréens, famille là-bas, la Mobala, je vois Maman Lauriane, je vois aussi Tiffany là-bas là. Donc que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas à ma sœur Florentine, à la magistrate au Lazana Kinshasa, au séjour Malamu, aussi à Nekab depuis les Issa. God bless you, Maman Fouratabou, Maman Myriam, la prophétesse, la France. Zamba Pambola Binono, pourquoi pas ma maman chérie, loin des yeux, près du cœur, je t'aime toujours, toujours et toujours. Ça c'est la famille. Vous savez que la famille elle est sacrée. Hein? Donc je pense directement à maman Betty Kokele depuis les États-Unis. Que le Seigneur nous bénisse. Je regarde mon invité du jour. Il s'appelle le Berger Galore. Bonjour Berger. Bonjour maman. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Aux anneaux dans les Nazaréens, les lots, pendant un temps, le temps, là, et ça va m'emboter, et ça lui voilà, napesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso, merci vraiment na invitation oyo et napamboli Nzambe na chaîne oyo kitoko Nzambe azali lokumu vraiment nayebi ke akoassiste biso tina suka. Voilà, Berger, est-ce que eza mpona yo mbala ya liboso ya kokota na chaîne to mpe kozala mama Tiffany oyebi personnellement, merci Maman Tiffany. Je suis Maman Tiffany dans les médias. Alors, ma chaîne, pour moi, c'est la toute première fois. Okay. Alors, je suis content. Beaucoup de voilà, il n'y a pas d'hasard et pas d'enzambé. Aux Berger, au théâtre à Baoundi. Au théâtre à Balabala. Au théâtre. Comment est-ce que tu peux dire que tu as joué comme un bleu moi kala au théâtre à Baoundi. Ah, au théâtre à Balabala. Bita bisonano ibandaki ndenge nini mama kambo choko mapi mwana nzambe boko mapi ko yoka sonto tia na babalabala ba. Merci maman na pambola nzambe parce que ezala na volonté na ngate. Gloire à Jésus. Eza appel nzambe. D'abord bandeko ba yebi ngai na botami na mwana mwasi ya 14 ans.
Oh. Maman Botinga, elle avait 13 ans. Bongo, à quel congé. Tant que congé, et comme congé à bon année, il a fallu à Zonga. Ouais. Zongi était à l'intérieur, la botte na idiofa. Ah, ok. Ils ont abandonné N'y oui, pas vraiment. Alors, tant que congé, et comme il a janvier classe bandi, moi, je suis zonga. Nzoka azaki na zeli. Akenda congé pas et pas papa donc pas papa kutu naye. OK. Alors nzoka wazoya te nzoka azaki na zeli. Et nabotami mwana oyo mama nanga azwa kilo te vaccin te subitement basuka baboti. Et c'était vraiment difficile. Mes parents ne va supporter choc wana. Alors nabotami na ba condition moko après d'avoir kobota encore vaccin te kilo te lo côté abandon la ka game pe ba ibate même papa kulu to kuna même papa kulu ta ko yeba ngwa veille et au sala que janvier a couvri 14 ans février à Boti. Alors dibo mo bimanga OK cameraman rozwango dibo bimanga et bima lokola mitumi balé et ba ken hôpital à l'époque même médecin za ke volé bonité papa solo lé et pasuka et ça la rond. J'ai fait au moins 4 mois mon tour pour l'aider. Et bateau ba ebi so ba bi à moi na la mais malheureusement pour la bango heureusement pour la biso nzambe permettre kité que diwa ekoma. Alors na koti comme ça nzambe té parce que nzambe benga kinga tant on azoko la koko la biso aza pasteur nzambe malamu idio fati tilelo parce que moi je m'appelle Gelor Miningi koko langa donc papa Boti maman nanga azana idiofa comme on a pasteur Alfred Mining pasteur Nzamalamu fait pas te oleki souvent mambango ya papa bino ayebana répéter papa nanga naye koyeba ye à l'âge de 17 ans wana wana akufi na kati seke ndo yebi papa ndena mona ye c'est ça mbeta ni solo ti nazokoma papa soka mwa soupe na bon pona papa nanga na linga na zonga merci maman Tiffany bon ce que ça que ozonga avancer to oyeba ndenge yo mozo diriger témoignage voilà na tango na bani na Nzamalamu pa koko langa mwasi na mbala divorce ala soki na ke pa koko mwasi asamela niyo soki na ke pa koko mbali asamela aza pasteur Nzamalamu. Alors place on a zali place na l'église du fait que non va pas koko mwasi na neo nazo kendaka nazaki dirigeant ya chorale ekoli et kende après et ko sala ke na ke pa koko moi mbali na komumi dirigeant ya malaika donc à l'époque la responsabilité ezo ya mutu nyonso mwana osalela nzambe mwana osalela nzambe nga na nomona on etikala ba. Alors après temps maman biso aye koya Kinshasa maman biso abala déjà vanga tout le monde ngetika na bako tant à Kinshasa na rejoindre Rovanda maman biso alobi te yo lokola biso la famille catholique faut que couvent na kenda couvent na congrégation SVD donc comment est-ce famille catholique ndeni yo lobi ki maman na Kinshasa catholique ba parents na mboka maman neo papa ye na Kinshasa na mbali na ye papa aleki na catholique. Alors il faut que couvent na TP na bandi pe tout mais kene et aussi maté pourquoi une fois na yaki moi visite na ndako neza on m'apprend que papa Botio a kufi. Là j'avais 17 ans. Papa Botio a kufi. Makeboye na la photo papa là. Na yango to beta insolente maman na ngai parce que na mimona na mobima. Donc longo la te ko bakisa te et après la vie a continué. Na yeko tant ko ya na yaki wana yeko sa ye papa o pe beaucoup la biso il est azaki malade et je me souviens il y a un oncle de ma mère papa Polycarpe abenga biso te lokwa bino ba catholique omoni sango malamu bazo sala croisade mo bo une église moko pas à pas avec Jésus-Christ eza na ngaba. C'est là où na ebinzabe bolé ma papa de tu vas dans kolo tikala otuna papa na hotel na tuna maman lokwa maman azaki méchante et puis papa azaki na biso azaki malamu na ngai en tout cas maman abisanga soki kaka omeki kotuna papa na yo so yo la ndema mwana papa aza osepela te aloko ozo déconsidérer. J'avais aussi kutu maman namona papa nanga mais na yeba te ezala ye
une fois maman benganga et pas moninga nae nakuti ba papa bavandi wana bazali 5 à présenter bango. Ça c'est mon fils Gelon et ça bango mambote na pesa maman t'a présenté maman présentanga et ça bango mambote boy après nabimi asinga fasi rentre à la maison. Bon mon aki long mi na mona mais le gars de belé amourir pe na chapé 4 à l'époque j'étais encore j'avais 16 15 ans ou quelque chose comme ça. Et les gars après 2 ans on apprendre liwa. Alors et ça que tant papa na biso abanobo ko biso papa langa kufi papa biso pa adobo ko biso kufi. Alors nanda kutokomaki o ya beli o ya beli o ya biki o ya beli o biki. C'est alors que ndeko wana oncle donc pas langa koko oncle maman langai ayeko loba na biso te tokende croisade bon les na église pas à pas à l'époque église pas à pas qui dirige les révérends Julie Moïse et zalaki na Chaba ngaba et tant on a commis l'église to sambeli to zongi 3e jour j'ai reçu un frère ici là frère kokende te nzamba isinga ozela nzamba c'est sous biso tant de catholique pour la chose dans comment catholique donc on va critiquer ba pasteur tout mais tant isinga bongo a isinga nzamba isinga osela l'évangélisation je me suis dit mais bible on a là non c'est l'évangile en tout cas c'était difficile mais comme ils ont nzambe moko ba niko orienté na yeko kwea na kati l'église batininga na mukambi pasteur révérend Roger Nzalemba. C'est lui qui m'a encadré, lui qui m'a formé. Et kende maman na buni nzela. Dans le diplôme d'état en 2005, na bi bon. Na sala vie na ngai. Mais partout dans l'autre tambola, message des arabes zongela nzala. Songa na musala nzala. S'il vous plaît papa Gelon au bon vie, mais on a biso que okendaki kuvana âge. Na kuvana 14 ans. 14 ans. Oui. Non, 14, 15 ans na katikati wana. 14, 15 ans. Nazonga na 17 ans. La réalité, nous avons CPL, c'est qu'on a convaincu, et au CPL, c'est que nous avons ça, nous avons bâti là en plus. Le CPL, c'est la discipline, ordre, encadrement. Le CPL, c'est vraiment éviter parce que c'est juste pour la formation. En tout cas, ma bête, c'est une attaque couvent. Il faut féliciter parce que c'est honnête, c'est logique, c'est mais au moins autre chose. En tout cas, on a évité, parce qu'il y a un coma à niveau de l'écoloté, juste la formation, tout autant, tout ça. D'accord, Kobeba. Qu'est-ce que vous appelez Kobeba? Kobeba, ça veut dire que c'est intéressé sur nos manzamete, comme que c'est intéressé plus dans la misala, dans la sala à l'époque, dans la sala, un coup de main avec les journaliers, dans le kende, alors, dans le coup voire même une folle. Bandeko bazana limité la billet, il y avait une sève, il y avait une folle. Avec Sinomonio, soki kaka ozongi nzela nzambe to okufa. Et j'ai béni Dieu un jour, tous qui à l'époque, batini biso évangéliste, avant la beba na rupture à l'Salema, to fungola église ya pas makala avenue Fesh numéro 54 tile les ali, mais là na kombo ya Sebeko makala 4. Parce qu'on a travaillé mingi comme ça alors tant que fond l'église wana na yeko boire ça maman nzambe na ko préférer na makamna mususu tant que kenda makamna ngai ndene yokuta ba réalité oleka même l'église bazote ya kaka zomatela nzambe oleka ba passer na wenze ba si je me suis dit ni nazo mona les jours na annoncé papa na mona no sanae on a comment na niveau sur la mituka sur la mituka OK to suko ti butu moi je suis alors c'est papa là les jours là je lui ai dit papa l'église a mis sur toi en action na OK papa zinga na église na musalo pour nous na comprendre que forme le ben na pour église et na simalanga ndeko petit kala ko sala na akenda na c'est là veut dire akufa il paraît papa là na makamu nae wana na éviter parce que ya maman mobile donc c'est ça. Et puis, na parcours, dans la place où on a Mituka, j'ai raconté beaucoup de choses où et PCP qu'on dit manga et Baxter qu'on dit manga. J'avais un tonton à Banda Koyawana qui se Mituka. Moi j'étais Kyrie, à Matifani, la tout dit ah papa, au Bando Boké j'ai parlé son nom. Il dit Mouto Boké Zakayo a dit
yo ti oza mbongo boye secret ezali o secret ezaka mosala jour moko tonton abengi ngai yo kopi na secret na ngai apesanga papier peli histoire de jeune ami Fede que je cite ton nom ayebi lisolo wana apesi ngai na Fede papier peli asi biso alobi kende na toilette na 01 soko pelisi papier peli wana okomona apparition moko boye mais kobanga te ezala mobali obanda kozwa mbongo $10 chaque jour mais condition $10 il faut lire yango chaque jour après 10 jours okomozwa $100 et na $100 wana obanda il faut essayer la paix après sur 10 jours balozwa $1000 parce que $1000 là je vais t'apprendre neni okoki organiser vie osoma bandako osoma mituka mama Tiffany nazwa papier pe nakoma na ndako lokola nazalaki mopona na nzambe alingaki te na bebe nakota na toilette nayaki moto wana na bimi nakota nasala ata 10 tours na butu wana koka kolala et le matin nazongi na papier na ye papa wana aya na mutuka sera ba amere limisika abandi kokangela papa kozaki na ye peti wana za papa nakanisi etango nde tokenda ndako nde nayibaki soki nde nini yesuko mpona koprotege abombinga oteya ye te akei aye kozonga bise aya kozongisa papier nanga neta nabeteli papa lisolo ebikaka nini monga nini kosala so biloko ya bongo donc je bénis le Seigneur parce que mais camarade nasalaki camarade nanga asala pe quelque temps camarade nafungola bachambre baboutique maison à vivre frère mais ti lelo namona ebe soute na yebi te vie ne commande donc c'est ça parce que yebi nayebisanga amasa nasali talala et puis toli ape mbongo parce que il faut aussi la charge parce que ngai lo esanga pasi na no deuxième jour ba mbule betala so mbule beti banda tonti buto zo tata okoma pointe mbongo wana soko e o waka kala baba te ba folia donc c'est ça bon donc eko sala ke na e tango na loko ale salemi na ne papa na boya ki zongi na église maman a biso eko kufa anakufi là c'est en 2008 et qui est difficile parce que natika linga ya liboso na baleki na zongi sur kopa na mosusu la kopa kobimaka tikene na bani koteka tombola tana oteka ana na suloni na nzambe on a sous juste na église mon papa pasteur Roger Nzalemba abana otika ngaka abisinga nzambe ayebisinga yo tika misala osala kaka musala na et notre église on avait donc tu na bato belete ce que je me suis dit yo moko za salaire ngana ndako na baleki na otangisa na osala ndeni pasteur disait papa nzambe ayebi ndeni na osala un jour il a une formation moi sans malamu na CBC sala pasteur Mamoni de joie à politique des médias alors que pasteur a préparé nga ko kini na wenzi banda évangélisation na wenzi parce que na comment déjà côté na la carte église tout ça et après ko banda na wenzi c'était pas aussi facile ta wenzi la lieu public ko banda te andeni ya bandi moi soli tout ça mais un jour le Saint-Esprit m'a parlé que yo musala osala ya moi c'est alors que la bagi non il faut na sala comme ils ont volonté nzambe na sala pour aujourd'hui j'ai vu de ça maman Tiffany avant la zone c'est nous maloba na bosse place moko tango na bongo mutema na 2003 pour na kenda église wana après la mort ya papa nanga na église na 2002 2003 na koma vraiment frère évangéliste tout temps la banzela mituka na so mati transport na tete na ba bien c'est là ba quatre lois spirituelles va vivre un peu du Saint-Esprit approche donc faut opesa ta loi moko na kati ya bis alors une fois na outil classe na vanda ndako na lali et nazo sambela c'était vers 13h 14h tellement il concentré m'a senti présence mon et une fois me parler les choses autre sur la table sur ma kati ya makamoto tokoti papa gelor mingi tomona kio na bawenje na kamera na biso elandaki tozomona ozolobela mingi oitali wenze ya butu to mpe ya bandoki totikeli o micro essaie un peu d'expliquer olingi otalisa biso nini est ce que wenze tomona na moi mpo eza te inspiration mo ozwi lokola yo te ya na bawenze na moi ovina nabeta mpe lo mo eza wenze ya butu mpona bangisa bato. Merci maman Tiffany. Message oyo nzambe alobelanga wana
c'était la Ligue chapitre 19, Lisolo à Zaché. Il m'a parlé de la délivrance, mais la forme était à beaucoup, il s'est battu, non. Dans Lisolo à Zaché, au monde, il y a ce coup à Zaché. Après avoir beaucoup à Zaché, à qui n'a pas connu. Si va comme n'a pas Zaché, il y a ce lobby l'autre. Mais, il y a ce que le Balkan, tant que Zaché l'obité, si on a ça qui monte ma baie, la zone ici. Si on a zone comme une zone ici, elles achètent lobby à tout belli, c'est alors que ce lobby, le salut est entré dans cette maison. Donc auparavant, il y a ce mari à Poutan Zaché, après c'est salut. Et après c'est salut, tant qu'on va confesser. C'est alors que le salut est côté. Alors, ministère, Oyo, nous avons bien gagné la sycomore. Sycomore, ils allaient, sur les billes, d'ailleurs, nous avons ça, nous avons dit, Oyo, ils achètent mataka. On a rencontré, il y a maintenant l'idée, mais il y a ce qui c'est pourquoi, mission, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, c'est ça, mission, tout ça, nous avons sycomore. Alors, dans le cas de Moussala, autre, nous avons recevoir, nous avons et dans le cas de Batouana, il y a même des sorciers et sorcières pour la bonne montée. Il y a des ceux qui me disent, ok papa, moi je suis ça, tout ça, tout ça, la cabouille, et le quoi peut Moussa mais quand j'ai pris le Seigneur me parle de ça, non, édifier mes peuples, il ne faut pas jouer vivre le lingue wana. Donc c'est un peu ça. Ils ont créé, on a créé des. Créé comme on peut au créer des nibassans, bazar, la Bible, nous sommes tous à créer. À créer, est-ce que vous créez ça? Elle quand bon. C'est une Bible, écoute, elle m'a dit un enthousiasme au théâtre, et moi, ce que l'eau sur nous fondé à mon fondé. Mais Bible lobby, bon, accepter bon, on l'a fait. Ouais, il y a des motos, tu can avec ça. Alors, ceux qui, au moins, Moussala Nzambe, dans le bar, ils ont un privilège, mais à fardeau. Pourquoi fardeau? Parce que oza Moussala Nzambe, ils ont le coup là au Tinindeko, c'est ce qu'on est là dans Moutuka. Tinindeko, sommé dans le Songo. C'est-à-dire que à cause de ça, Oyoli. Moussala Nzambe, son Moussala Nzambe, a monné en gloire, en tout cas, passe. Moussala Nzambe, Moussala Moura passe parce que ngai na parcours na ngelo que ça n'a pas ezali comment na kufa ya Moïse. Moïse a sali ba miracle. Moïse a sali ba makambo ebele otoyebi nga na yo. Mais suka kaka na désobéissance à moki Moïse a kota kanate. C'est la même chose dans biso. C'est ngé toyeba non, ndé no tambola boy. Et lo moko yo aka mokie nzambe abwakisi yo. Soit nzambe abomi yo. Yango mona basanda musu bazo kufa parce que asali alinya ba kisama makambo na ye. Alinya ba kisama yele na ye. Donc cela veut dire que sunga nzambe. Comment nzambe sunga yake? Toko ko ramener peuple de Dieu baye ba nzambe. Mais non, to sunga nzambe. Non, nzambe alamte. Et Bible déjà na c'est quoi Wenzabutu papa de l'autre côté quand même. Voilà, Wenzabutu bandeko. Merci maman Tiffany na koyamba ba témoignage ya bana to bandeko yo bazobongola bitema. Wenzabutu mwende tozana wenze na moi. Wenzabutu peza et Wenzabutu ezaka na wenzete Wenzabutu bakoko yoka basala na venimo. OK. Wenzabutu bakoko parce que butu eza makamu susu tando ba Wenzabutu ça veut dire eza spirituel parce que sorcellerie eza spirituel. Alors Wenzabutu bakoko yoka na habité lelo to sala place nini to za par exemple na coin avenue Songolo bazo sala marchandise na bango ezoteka Wenzabutu et kuna mbongo ezalaka te. Wenzabutu bateka naka par exemple ngana oteka beto la bana o musozo teka santé ya bato alors basala na échange musozo teka makila moto parce que bandoki bayebi makamwana c'est pourquoi na rozoto zata rosola qu'est-ce que la sorcellerie pour toyeba pour to kuma niveau merci nous toujours sorcellerie ezali monde spirituel oyo ezali bon na rana bango ya za l'échec mais na biso batu eza monde eza invisible. Si vous avez sorcier à Rosala, plus dans le monde invisible et dans le monde visible. Sorcellerie, ezali et loko mutu soki ako par exemple na kolia, kotalana, kosolola, mais plus musupe za makila parce que dans la forme de sorcellerie, dans la forme belée, dans la sorcellerie sanguine, dans la sorcellerie communautaire, ezateme dans la sorcellerie familiale, o ezake mutu azana kindoki kaka azotala kaka famille na baba. Okay. Alors, si on a fait le sacrifice, à commun niveau de sorcellerie, par exemple communautaire,
o ezalaka par exemple bakati kura kati na kura ezalaka te kati ya bakulu na bazobunda bana babebi bazokaka mabala bato. Là c'est la sorcellerie communautaire. Sanguinaire ezali sorcellerie au muta botamina. C'est là que dire maman azana kindoki aboti apesi moi dan kindoki na kindoki. Moi j'ai reçu un frère à Toubela Zokufa. Na tune yo na leso kindoki. Abisinga na ibi place ya ki na lesa kindoki te na bota na kindoki. Donc maman na za kindoki aboti ye abota na kindoki akoli na. Donc yango peta izalaka makasi par rapport à la sorcellerie mususu. O mutako kolia ko sanza ko tubela ebimi mais o ya sangue ya makila eza vraiment makasi la tellement efficace. Yango wana mingi bato baza sorcellerie sangue vomi akufa ya tubela. Yango mona eza bato so mona nazo kufa tika kindoki yamba yeso alingi te. Yango eza na ndenge wana. Alors na kindoki eza niveau pe ba grade. Bamata la grade olongwe boye okomi boye na uti koloba alors quand okomi na ba grade wana okokoma pe na privilège ya kolia ata muta famille na yote et na sorcellerie sanguine na vente ya butu nde ote tuna mutuna foyeba ke soki oza ndoki te ocomprendre yango te bandoki bacomprendre yango bango mo bayebi makambo nde ezalaka. Pourquoi? Parce que bango ezalaka ndenge soki oyo azwi eloko par exemple azwi mayele ya bato. Par exemple, azui mabala ya bato. Par exemple, azui betude ya bato. Bagenda bwaka ngote. Babwaka ngote. Baya nango ba exposer. Mutu azana besoin nango. Azui yango. Bamso banganga ba célèbre. O bazwaka bazala pratikaka bakisi bamini bakoko zwango bazoko utiliser yango. Tant bazo utiliser yango et permettre que makambo esanini emata. Mususu par exemple ba sacrifice sata senga bango akoloba lokela nga 10 vierges. Et ye bango parce que mutu akomi ndoki mama ezana liswa liboso fungoma troisième œil. Là vous allez comprendre ezana mutu moko aloba ataka ni moi le troisième œil. Ezana mutu moko na kotanga kombote azalaki misisa ataka. Te ka totanga kombote mais bisa ta question comme ni banana a oui comme ni banana a iswa na z. Azalaka atalaku. Ba benga ba animateur ataka liswa. Animateur ni ya ba musique wa mukili. Misemo wa mukili ataka liswa. Comme ni comme na lettre ni. Comme il y a une lettre B. Bandi bayebi. Comme oyeba ni yawa. Alors troisième œil. Liswa ne fungwa maka. Ce mutaza ndoki. Akoyeba famille atata na famille mama batu nyonso akuna contrôle na ba. Ta akoza awa liswa ne ke tina Mariano. Akoza awa liswa ne ke tina Mbinza. Akoza liswa ne ezo mona nyonso. Alors, soki mutabomi mutu, soki mutakomi ndoki abandaka na premier sacrifice. Premier sacrifice wana ba osenge proche na ye. Proche na ye so basenge so babomiye baliaka nzoto ne papa mbaki basala ndenge bazwi lokolo balongoli yango batomboli bapesi lokolo wana bapesi lokolo la voiture. Cela veut dire akolongwa awa aketi poto bazwi loboko bakati bapesi tamba pesi loboko wana eza lokola munduki parce que na bitumba c'est plus bitumba za maboko eza lokola munduki akobeta ndeko ni musika munduki na loboko ya mutu wana e bazwi suki na manzaka bakanga ngo bakanga singa awa na loketo singa bapesi contrôle ya famille. Cela veut dire que vous contrôlez les gens. On a facilité pour qu'ils ne bango. Donc, et là, nous sommes dans la famille. Papa n'a pas eu bateau. Mais le col en deux qui a ça n'a pas eu bateau. Au hasard, makila. Donc, c'est comme ça. Alors, dans le monde, il y a tout ça, nous avons bien un niveau dans le kindoki. Il y a que la vie naïe et ça difficile à se rendre. Impossible était mais difficile. Pour aller pour battre bango grade. Par exemple, moi, on a 12 ans. Ba matisi grade ba PC fonction ba matisi na âge après d'avoir collecté na baptême butu ba PC âge ba biko bana lelo okomi par exemple na 40 ans ya momona ka moi mo 12 ans na moi abanga mama 30 ans abanga ya 25 ans on a nini parce que yé na butu a mono mo muké donc là supérieur na yo or to bo santé presque de lobby c'est le supérieur qui vient l'inférieur donc pour na yé azo banga te ato lobé lié
azobanga te ngo bana mususu po asenga pardon asenga te po nini na moya kesengo pardon soko na butu ye aza likolo na alors so mutu akomi na niveau wana akoki kosala marché ya butu tolobaki na marché ya butu nde kotunaki mutuna par rapport à obolandaki na marché ya butu batekaka nini bateka baparti ya banzoto ya mutu bateka bavie ya batu bateka bachance ya batu baetoile ya batu bateka bamakambo ebele oyo tobanda kosola yango na émission oyo alors mama basalaka ndeni soki bateki wana mutu asombi basala échange wazi oyo so bateki par exemple lokolo na ye omona na moi lokolo nio etungisaka yo lokolo eswaka moko okeba hôpital mbongo esili yango naloba bana nzambe maladi eyaka ndeni soit excès ya kolia sucre soit excès ya kolia eloko songolo ekocrée maladi soit excès ya bangumi basuyo ekocrée maladi mais maladi ezalaka so oke hôpital obiki te oke hôpital obiki te oke hôpital obiki te likambo eza seke eza maladi ya molili luka basala nzambe babondela mpona et puis yo moko mpe zala na kondima mpe yamba nanu yesu parce que eloko bato babosanaka bato bamonaka mosala na bonde mpona oui de mpe fe mpona kopesa gloire na ye na nzela ya mosala na ye mais eza eloko bato bayebake mingi ebonga yo moko nanu oyeba nzambe yaya koyeba nzambe eza malamu mama na ngai soki moto ayebi nzambe eza avantage na vie na ye c'est comme ça alors soki bakozwa par exemple liso par exemple matoi par exemple nyonso wana na moi ebanda kodéranger yo et na marché ya butu ezalaka su ndenge nini soki bato babomi par exemple motu na kindoki parce que baliaka parti ya nzoto na ye parce que na kati ya moto wana corps âme esprit na koexplike yango sili soki balie nzoto na ye bongo baparti etikalaka ndenge biso bato ozalaka obomi soso bamanzaka soso bwaki bamasala bango babwaka yango te bazwa yango batransformaka yango bakotransforme yango ndunda bakotransforme yango soso bakotransforme yango manga bakotransforme yango fufu bakotransforme yango masango yango ayebisa bana nzambe so okende kosomba sambelaka nzambe kokenda likende te pourquoi so batransforme yango bongo bato bakenda koteka na kisi bakenda kokonsulte banganga basepesa bango biloko wana yo moni mutu na fufu aya teki nzoki eza fufu azwaki kuna na butu et puis bato bongo mona teka mingi bato tondeli manga na kitoko biloko le mais en réalité tant bino bato ozozwa yango conséquence ya nini bongo bana kobela et en complicité na batradi praticien mingi lelo nyonso ete na bimingi parce que kala toyeba maladi boye te ne tanto tokola toyeba so moto abeli prostate eza maladi ya bakonzi mais komata n'importe qui obela prostate pourquoi parce que bango mpe baza mingi basorcier bazolinga bato bakota maladi mpo bakia epa na bango bazwa mbongo na bomoto na moi yango wana eza donc eza no ya cope mobimba esalemaka wana wenze ya butu baomo oyo osombi boye ete mama ateka bien nzoka ye akende kosenga kisi mais mosusu mpe asengi te mais aza jean ya diable aza ndoki babisi ye teki yango na moi ntango oyo oteki yango mbala moko opesi bato bamaladi ye azwi babénéfice na ye na ndenge ya moleli papa Gelor tozosuka na question oyo po tosa introduction na biso mpona lelo po ezamba na biso banani oyo baza censé kokende na wenze ya butu mpe kosomba ese kaka bandoki to mpe moto nyonso osalela satana bon kindoki ezalaka na aloka huissier na ndenge ya butu aloka huissier ndoki aloka huissier cela veut dire ana niveau assez baoyo baza likolo bazali bokiti yango nga akambo bachrétien mama un chrétien azobanga ndoki mais moto asia soki eza pembeni na obangi ete or que moto asia soki apiske ndoki. Ok. Voilà, c'est comme ça. Alors, si nous devons savoir, mutu nyonso ya servaka Satan ana droit okende marché ya butu. Par exemple, bokitisi mo bayebisie fo luka mwasi mo ya 17 ans. Akoya pe boya solliciter bandoki. Na luka mo mwasi mo ya 17 ans. Mo bataille na famille 17 ans. Eza songolo azui soka sambelaka te. Et puis ndoki alonga mutu soki azana Yesu te. 1 de 2 soit dans la distraction, de 3 soit à côté na azana vie de prière na crainte en Nzambe te. Donc la vie en ya mutu so ya miye so soki te. Tambo na crainte
ezala moto ya parole mpe ezala moto ya vie de prière. Biloko ya misato eza eloko ezopesa yo makasi ata baye ndeni bine bibelobi baoya sa bakoya na loboko mwasi dimi bakoya na loboko ya mobali. Merci beaucoup. Mon soit aza permis à kokota na wenja butu to solo la yango de bisika to suki to ko ko bana yango ndenge na koko longwa a ya zamta ya loja oyo akoya na butu ndenge ya kopumbwe ndenge parce que bande bazana ndenge na mwa kopumbwele ba cultiste be bazana ndenge na mwa kopumbwele le okoya kotalisa biso pete kamara na monene voilà so babi wendi za vente ils échangent te eza vente ou spécial bongo monene ete kamaka. Papa Gelor, tout comme la souka pour le banane. Voilà, naza koloba bana nzambe te. Bola la chaîne mingi, to bana koleka pour dévoiler bisala ya satana. Et puis boza la bato oyo bazomi pesa na vie de prière, na crainte nzambe, pe botanga maloba na nzambe mingi. Parce que soto maloba nzambe te, le diable akoyeba na kolonga. Bongo oui. Na kopesa pe numéro nanga, naza na plus 243 90 41 91 931 voilà au Zingai DG Gelor Mining donc plus 243 90 41 91 931 Pamboli Nzambe na pesi madame na Mbote madame Laetitia Mouchia OK ya mingi pesi bana na praise de l'autre puis l'attendre na prévenir na vui de grâce. Baza combien? Mibale. Ndio tia utania en prise de l'ose masango. Prise de l'ose bila attendez. Donc non bila poste non attendez prenons prise de l'ose. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.